Koubou Kanate, s'abonner à Radi TV. TV, théâtre à sol, ma film à sol, ma gag à sol, ma émission à sol, Radi TV. Ma amoisa, c'est Manuel Djanga. Basile. Ça fait bien message au bout de ba comédien, na ba comédien to lingana ka tout ça hypocrisie. Non, bolingo ya raté, mais si bolingo ya raté, biso ba comédien to lingana raté. Au moins na ma mbebele, mère abeli. Bat baza awa, nandi atinde ko tala mère. Bazate, yandi mo sabeli, yandi mo sa en hôpital. Ba kenda ko tala te bango ba ya kaka ba so bes, ba sali ba vidéo na bango ba kangi ba photo. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Tolingana na ninga solo mutu ma malade amoni nde omende to ebelebo yebisanga to yendi musa yaki na hôpital so to yaki ebelebo eni pe sala bien banya ba mona ba comédien to na bolingo to kaka na tango matanga te to pe oya to kangi ba photo te mais pourquoi to kanga ba photo pourquoi to sa ba vidéo waka pote mona o intel azala ki wana non pe à son âme maman chako nous sommes de cœur na famille na mobimba groupe sans souci ba olela yo presse mobimba sur internet, merci Nabino pour l'assistance. Maman s'entendait qui bien mais maman ça qui tozo seka kutu la kacha mutuka. Tozo seka la kacha mutuka. Tinde to komela ndaku, abisinga na papa pi, lobby na robenga yo pozo sanga na hôpital kuna, la kenga te maman so benga na kozoka parta ndaku na yana yo. Mais na comprendre te lelo ba ninga na ngandi ba benga ke mère maki, mère babe akufunga be akufina ndaku asa na hôpital. Maman iko to abenga te, lebi pelo omote eloko tinde na zo kama. Merci pour l'information. Après la suite, on l'a dit la peine quand maman toye babo maman file loin ni. On ça parmi ba témoin. Il y a ma case qui est témoin que maman ou maman qui est l'autre. Oui. Oui. Mais les autres c'est on l'a dit la peine qui sont dans presque toye ba. Réellement maman a fini na nisa pour bien. Quand tu as yembo de maman là il y a ma case malade comme il. Ça va, merci. Les chauffeurs de location express. Ils sont devant la cage en cas de problème, problème malade, azana monga ko ambulance teninte bayaka mingi ko secourir par biso auto so bango to comme ça on a destination yo hôpital atindi. Bon, pour la maman chako mingi azaki. Oui.
mpona mama shako mingi abanda kozwa nde ngai soka ye atuninga papa mpe azali wapi mona baninga bachauffeur bano aza kuna website elitikanga nakozwa ye natike na ndako mais komona sante ya mama shako ndenge tozalaka na ye en tout cas mpona moni na bamal à l'aise ndenge moto atambolaki maladi ya makasi en tout cas nazali koyeba yango te même ti ndenge mama azalaki koya na hôpital mpo tozonga na yebi kaka kino moto aye na hôpital basuku mpona kwa basusu kotalisa so ya nzoto to baexamen me mpo mona bamal à l'aise na nzoto na ye ezalaki te. Est-ce que c'est solo nde bato bazolobake balongoli ye mino misato yango ememi ye na liwa po mino yango wana moto ezalaka pembeni ya cerveau? Est-ce que c'est solo mpenza ke balongolaki ye mino misato? eloko olobi wana ezokamusanga mpona nini nauti oyokango kaka sikoyo na hôpital mpo baninga na ngai bachauffeur babisinga be bayoki ke batolongola mama mino misato nde eloko ekamusinga be mutu so balongoli mino misato deja wana esalaka deya bien po moko pamba to mibale okosentir deja mabe soko misato epe komaka misiki mpona koyebi te ndenge nini bakomi na niveau kolongola mama mino misato nde place oyo elekela ngai olobi mokolongo lelo eza mokoni lelo mardi lundi lobi namemi mama mino na ye na monako ezalaki mino ne ape tozosola ne normal omona te bamal à l'aise na ye boye na te normal tozosola ne tokomi na ndako azwi numero na nga mpo ya oyo nazalaki nango ya tiko abongisaki ya frisel abisinga papa mpe ndenge naza awa soki nabengi yo oyo ozwanga ozongisinga mbanga na hôpital kuna mpo nakende kokutana na docteur nani azongisaki mama boye ndenge mama ye boye naturel koyebi eloko moko te koya na nga nde omoni nga na hôpital awa baninga na nga bachauffeur nde babenga basinga nde mare omaki lobi mare akufi sikoyo ya na hôpital nde kozongokoma na siko na hôpital oya koyeba sango wana yoka bwana ine elobi à partir ba heure nini awa balongwaki ba 13h ti ba 14h na nasi natiki nazongi deja témoignage nini okosala par rapport ya bato bazolanda biso na nde mpe biso nyonso sango matanga esutukisi biso témoignage nini omoni nakoloba nini eza na mosali na nzambe moko alandaka soin ya mama shako na ndako tout justement ye azalaka akendaka alanda basoin na ye ya bapriere na ndako azalaki mpe na bamessage moko ya mama shako okotuna ye mo arépondre nga na koloba te ozomona bamessage ya mabe to ya malamu owana ye moko paster wana etalinga te mpo nauti kosola ne sikoyo yebaka mwe po toyebani anauti kosola ne sikoyo abisingaki no mashako na ye mpe eza wana bamaka bokotuna ye me oyo ngai nazokorapele bino ezaki mama liwa mama na comprendre te mpo mama so azalaki na maladi oyo ezalaki koningise nzoto to kokende na nini nanga bake mama eza faiblesse ya maladi ekokomie me mama kokufa mama ezolekela ngai mama azalaki na état normal mino baso bamino balongoli yango seke lelo seke nde balongoli mino wana so balongolaki yango malamu so balongoli mpe mabe ngai na bino tokoyeba te mpo nayebi te me na bazokaka nde babeteli ngai lisolo keno bauti olongola mama mino ti ndenge mama kufa wana baningano bachauffeur biso bango na batandami wana seke oyo ezolobama libanda eza makambo ya lokuta te euti na kati parce que tozoyoka yango libanda oui euti nde na kati mpo baninga nango bapesinga sutu wana bango nde babenga mpo bainforme nga keno mare aza lisu te. Merci beaucoup, Papa Papi Totikio. Merci. Oui, pour se présenter par rapport à Bateau Bazolanda. Donc, moi, c'est Pasteur Zola Mokili. Bon, pour se présenter dans le sens que, comme d'habitude, on a de la Ponabana. On a un circuit de l'eau, Maman Chaka Koufi. Bon, Tabadenga Gingai a se déplacé place Nazalaki. Naïtina Achishia. Parti c'est que ça va être conventionné kuna pour que les kuna te bokosila pour bakoyamba bino te bakosala de loko malonga te basa koluka ba sacrifice. Nous sommes dans le temps de la fin donc comme il attend masuka mama yibati otala na porte ya HJ na entrée na bango pour komona signe ya ba rose croix ezali wana na la porte na bango ezali wana otala ezali hôpital satanique ezali hôpital satanique tokomi na ntango de la fin bozala na bokebi bino baartiste bapesa bino convention boza conventionne kuna faire bozala très attention kuna nayebisi bino HJ bozala na kopesa bino signification ya H na J wana na kopesa bino mama yo ozali leki grande sœur ou bien naza petite sœur ya mama naza petite sœur nakopesa bino nakopesa bobanga te na
kopesa bino nazozela to oyo bakoconfirme nga na kopesa mais ça hôpital normal. Maman, je te dis que quelle est la porte d'entrée. Il faut voir des signes. Comment on a signe wana? Et ça la porte d'entrée na bango ya munene. Seul signe ya bango quoi. Ezali nango. Comment on a capé batumusu basala nango ba clip ezali wana na porte wana. Bon, ça au clip, ça au clip c'était. Mutu a pensé qu'il est musu pas que les besoins. A pensé qu'il a bonne forme, c'est que ça hôpital y a bien. Mais au que ça hôpital y a bien que ba ko kuna sima bazo sala pour ba ko pesa batu. Oyo pe a pensé qui papa, maman soki papa. Il y a l'air yango yo comme comment si c'est ce qui parle à la yoté. L'air yango yo kata contrat na bango. Maman ye bezo luka batu bongi ça na maman mo pas que na ko soit soin kuna. C'est tout. En tant que président la bango ya attendiez pas yaki sur place à loba kinini. On a invité biso balongola ki biso po ba l'air biso to komi c'était par hasard. Na invité muto yo apesa ki nouvelle. To moni président elombe a bengi. Ndeto yebisi eke maman no plus. Yebisi biso boy. O wana azali susu ya bino. Agafu na biso. C'est la seule biso moko de Tokoya. Azat ya biso, azat ça za maman na biso moko botika eti biso moko tozoya. Là komi bazeli pe président basu noyer, ne ba biso so kilo bolongwa, biso moko tosala makambo na biso tina suku. Ya mona biso famille to na biso kote basala makambo. Balinga ba tia na secrétaire, ba lobela secrétaire de Tezali, ne ba ko tia na en tant que famille, décision ni besoin pour na makambo tali, ouais maman chaque. Décision biso tozui, tozwana décision siko kepo botala ne tozali, mais après to va agir. Ba famille pena nyo sona ba kokiti. Comme ngai mutu sina pesa ngo rapport ko ngam nezala ki. Mama chaque wazana baleki boy. Ça la baleki ki. Biso to kota mi biso. Aza 40e à la fin. La famille na biso azali 6e. Na papa 6e. Na maman na biso azali 3e. Aya na ye obaza balandi obaza liboso na baza en vie. Tozana bayana ini so liboso daye ba kufi. L'équipe alandaki yo dernièrement ba pateke sa maman cho ba kufi. Ko ba bana bena mama passa ye pa kufa kufa na février. Siko na juin, il faut comprendre biso. Ça la choc la casse. Azaki la seule maman au Zaki na Kinshasa. Ye aza ya aza maman. Maman o amene ko na batute la famille. Na ba maman na ba cousine nyonso. Atiki bana combien? Bana au nombre de combien? Bana maman moyenne tant nombre. Nyonso baza na Kinshasa. Biso bana nyonso tozali. Na ya biso ko oya na ko bani. Ko ngam ko ko liete. Tiko na baza mwana ya maman. To tika ba séparer ba division wana bana combien? Aza na bana ebele bana biso ba leka na ndako jeki balia balata futa na ba classe. Ce sont ces enfants. Biso to kabola kate. Na lendi na oya bani awa abani na ndako na ye. Ye taboko lié ti komi. Biso to kabola kate biso na abani. OK, merci beaucoup. C'est une examatine à tout c'est comme si bango eza bongo te. Donc il faut vanda ka neti batu nyonso tozela. Donc c'est ça. Il fallait batia batu nyonso batia biso batuna so hôpital nini il fallait tokende. Il fallait batuna biso hôpital ezebele. Mais so lelo ba yebisi bino pour l'hôpital boko pour l'hôpital ni po bino mo bokenda rapo pose appel à mitema hôpital. Hôpital ezebele. On nyonso batinda o abiso to mesana na ngo tokende kaka. Merci beaucoup. Yeah.
Mais il y a des choses qui personne. Macho va comme les bien le batamou na win ça m'a tout barré mon batamou na win ça que sur malade le parolia. Nous là comme on va sangue macho va kufi. Nous on va on peut quand disque. Là il y a disque mais là on a une zèle là va sangue macho va kufi. Oui que la mal fort. Merci beaucoup. Mina ukapasi kabia ya esa nini na bina kozwa windo na chayo na pakola yo ya kuruka bien na bandiko bonde na bandiko bonde abie na kisiko mwa bien sikoyo to fadi su ezoki su na ezoki su masia na emsika bi eloko moko ikosala mateya ya kone bibe mili ya tuo eloko te nazo ebisae tokomo seka na bandiko bonde na tuna bandiko simba nazo bonde taka tosilisi avandi na etango ka madamu aye topakoye babisi wana esili na mpoko wana nde abengelanga paster akoti kuna epadari tobimi na paster moko abandi kobondela ye abondele eyaka dimanche na bamotuna abondele esili
Allez, pasteur Paquet, ton bandit, on a qu'est-ce qu'on t'a fait, on a Paquet, allez. Batubiye batongana ningasonga akekuna esili aitao bazongi na ela mbokwa na ntombolo nabengi supaster aya bondele esibanemani sikoni na hopital lobi leo beifalala na ntombolo ebongwanzu ali doe kaka pasi minu kaka ya minu bakati oyaki 9h ya tongo papa 9h ya hôpital bana 9h ata mbuma ya kisi ya nobali balalisi ye na kiti na ba bazomona moto aoloba te azokoma aza kuna place azokoma po asengi eloko ya komi po azongisa boye ya komi bazomona akangami eloko masho alusuku ekanga mwame alaki na ye banda 9h mama bipenda ye ekoma na 14h nde sikoyo nini nde mama bipenda ye kotelema mpo babana kopesa ye kisi bazoloba na urgence docteur moko aza te badocteur bakei kosala réunion na 9h du matin mutu banda bayaki bino bato bolongoli ye mini misatu mpe mbala moko omoni sikoyo moto azoloba te nini te oyeba tie ata na mbeto ata novagine ya novagine hôpital oyo bozomona oyo oyo bokitisa ya basataniste basini yango yango batia na porte mpona kosilisaka bato yango wana ya barose kwa yango oyo sini yango oyo batia nini yango oyo na porte yango oyo beswani na bango ya barose kwa yango wana sikoyo bakomi ye epuis bapesi ye soki kisi nini nanga na yo toyebi te balingi biso tokotela bachambre wana te balalisi eka wana masuba ya pamba masuba ya message nini oyo ezalaki na moko na mama Shako parce que balobi ozalaki na moko bamessage na ye moko ya koyebisa bon message ezalaki kaka tusu batango akufelaki petit sere na poto okomi lipasa na ye je crois na mois de mars nazalaki wana na matanga ezalaki na je crois na avenue stade toparticipaki bon à part wana akomaki na moins un peu bo associé talaka mutu bo mesanaki na ye prévu falaki nde poto mutu ngala bengisa ye yaki leki na ye akokufa ba conseil kaka etake lundi ça y est makambo etali spiritualité bon ye ko arriver que le no ko après 3 mois passé lisusu ya okufi zaki prévu fa dimanche yo nazana na ndako na ye na vista poto solo na ye nga bengaki ngai nazana makambo photo solo la pasteur ya kabinga téléphone no ya mais après qu'il est dimanche na zoki tante na saki programme lobby mercredi nde na kokende pona kutana na ye na solane mais ya ko arriver que babenga pa ya mwana moko pasa la kaka théâtre absolument non mama Shako auti kokufa na 11h wa bayaki na asija pona longoli le salinga passe en moni na se déplacer place la losa na kati makambo na ye ponga moko na vérifier parce que zaki parmi a bana on a zolanda na ba prière ye pasa na kati merci beaucoup okay. Mama Shako de Mudakara. Oui, aza Mudakara, mais yo poza Mudakara pour tango lelo te. Mais lelo sikonde Mama Shako akei, pasi na opende zali na monde bino ya. Pona perdre mutu mwa munene Nathalie Souci, Nathalie ba mama Linga, Nathalie ba mama Boka donc na ki passe moko na kata motema. Ba mama auto mesana ovana na bango ba mama o ba comprendre biso, ba mama o ba yamba biso na esprit ya bien. Donc parce que na motema to le la Mama Shako pardon. Merci beaucoup. Ba menga na okena hôpital ya Mikie. Merci. Hôpital ya Muke. Ngai so beaucoup ko se matin no ki uta mnene te. Oyo na problème na za problème na mutu te. La belle. Oya belinde na éviter parce que azaki babasaki opération abimali na épée. Azaki déjà na ndako. Mais si on attend tant ba yine bona buto, nous comme mutazana malade babele la bato ça va tout que mutu abela semaine. Donc na éviter na monika nde ba to koti na ba groupe to moni non. Mama Shako. Opération na opération na éviter ce zaki ya mini to zaki ya apani. Non, parce que quand on a acheté, on a acheté. On a déjà ça va 10 ans. Ok, nous avons la population bon, maladie à mine, les maladies comme la maladie tout. Donc il y a beaucoup de chance à couper la maladie à mine. Bon, bah, on coupe la maladie à mon bébé. Il y a que ce que ça, tout ça dans le lot. Donc merci pour tout le monde qui a coupé la maladie à mine. Non, dans le bac la population.
olela na biso ensemble Maman Chako c'est votre école o bino nyonso to bolinga bo sepelani banda muke yango musala ngo banda pe muke mabe fome ko banda wata na ki mukolo donc tellement banda yo banda mwana muke biso ko tozana kite mais lelo yo to perdre ikona munene ningwana o ngaku na wote mata ya maître na iti donc na ebité on a rolo ba donc bolela kana biso to lela ensemble to pesa honneur o seigneur na mama donc on nyonso be Maman Chako a participer na biwa Maman Chako et ça la fait bien ko babi esengo na ba o ba esika pasi mawana bato ba koyana esika bisengo. Donc merci na bao nyonso ba olela na biso ba olanda na biso en tout cas merci beaucoup. OK, merci. Banda tokenaki 9h. Dieu me voit. À ta place à côté ya kolala ezate. L'hôpital HJ. À ta place à côté ya kolala ezate alali na bakita olala na makolo nanga. Atakisi azute. Juste les malades. Balongola ki eminu misatu mbala moko. Dimanche azalaki na samedi azaki ne bien. Ponga na samedi na tongo to bimaki na ye. To biminga na zongi. Dimanche pe alamuka na ye bien à côté église. Azongi ayi abandi kolambela bana. Mbala moko ayoki eloko moko esali ekingo esali ka. Mbala moko ngongo po dimanche toyokanaki tolobi tokende kokonsole sila. Alobi baleki na ngana oyoka bien te so bino bokende. Mais ngai nazoyoka bien te. Biso pe tokenda biso matanga sila. Et comme na poko tolingi topesa ye compte rendu azoloba mais bien te. Yaya qu'est-ce qui se passe? Alobi nazali kolamba mais nayoki mbala moko esali ki mbala moko asali boye. Là asali ka boye. Et il est grave na katikata biso te toke na banda ye grave ba benganga na minuit batine nga message ya kalobi na tongo oya kozwa ya bokende hôpital nzoka na poko wana ba memaki sur l'hôpital bazongi na HJ na bango ba komi kuna basala ke soki soit 10 heures d'examen to bimia wa 9h toke na ye Dieu me voit bazuye ba vandisi tofana na banc na réception oh urgence bakota bo bakisi mabe bazonga boy ba ebanina po bazwa résultat ngo basalaki dimanche problème ti après 3 heures ba yeko zwa résultat mutako koma mutako pesa papier basala rapport mususu mutako kada pesa kisi mususu mbala yake na esika ya kozoki mais finalement ba pesa kisi ndengeni basala ordonnance wana avant wana kutasa l'ordonnance mama bi pendoyer lokola soko tie masque moi ba reconnaître yo ezate mama bipende nzamba pambola aye kolongola masque le ba yeko remona mama bipende nde ba mususu ba komi na mwa ba réserve ale ba komi ko konta siko ba yeko soyer boya na chaise roulotte po ma mimaye o chaise roulotte ezaka moko mutu moko azana ngokuna boya mimaye ezate na moko hôpital munene bongo ba hôpital ngoza ka cher chaise roulante moko oh mon dieu ba docteur bazate ba yebena mbana yeko benga soki soit du docteur monde docteur wana yeko ya wana to suite aux résultats to comme il est en nini 14h on est à lobby ya lobby ata Novalgine tonga Novalgine ba pese na nte mutu azo souffrir oh my god tonga ya Novalgine azo souffrir le mama bipenda ya dine akasi mama ya tabite ake docteur azabi ake kolanda batu po ba ya ba pese bakisi nde to bandi ko benga ye ayeko ya alakisi zabi oyo za hôpital teo yo il faut prélever Maman Denise hôpital na yo landela bato landela bango to yeko c'est là je dis forcer kaka to memi kama maleme ba kotisi soki esika baninga bazoye ba prélever makila ba yeko bima nde ba yeko tiene so parce que nous tiene urgence banda babandi ko na urgence donc pour le premier soin ba pese na 16h banda 9h oh my god bande konanga bossa l'attention biloko gratuité na bino oyo ndezo luka ba problème oh my god comment ne komi bino ba artiste bolingi gratuité o ba futela bino yango
L'air accueilli, na 16h, n'est pas pécié. Oh, on a tenu bon, si à côté hôpital ou bien à côté hôpital, tu as une observation. Mais mon petit qui est à là, bon, bah, qui sont à pécié, toute la évolution, on est au salam. Ne, à Tikalikola, là, banda lobby a tiré et le qu'on a mais tout pas forcé ali ata ote le ko azala repo botika ye alala l'air à kola mon gorme olien si et le côté maman excusez appelle la mine on de kala comment et ça va ko bela linu le ba komi no ba remarquer que o minu misatu nde eza ya ko be baba longo nde ba longo li misatu mo biso te se ya jeti ba longo na minu misatu mala mo côté ba longo na moko ngayo na sana ah yango erreur médicale ya hôpital. La négligence. Pas l'homme qui a fait les premiers soins. Des macamots, c'est ça. C'est ça. Par rapport, il y a une bazar affilée dans la c'est possible de le voir comme il a noté aussi. Papa, attends la maman et mon bon, ce qui est dans le comité parce qu'on a la moto. Attends la maman et mon bon, on a le comité parce qu'on a la moto. Parce que attends, il y a pas ma bâtée. Quand on est ici, on doit alerter. Il faut pas que ça ait été fortifié. Natongo na misu na ngai papa na misu na nga moko oh na ala kisinga na basine elle me faisait comme ça na balu na qu'est-ce qu'il y a alors bien nga ala kisinga c'est quoi nga suba oh mon dieu alors va insulter oh jésus azabi to koma azala papier mama bibla comment il koma ka mini azokoma soka nga sengelo kwa komi asali nga na maboko bo na qu'est-ce qu'il y a abina nga liboso na nga alobi na nga fais-moi le prière to sambeli na eti esi sima alobi na nga anga suba na bi attends na ken na bengi infirmier moko infirmier Serge comment est Serge na bengi na bi papa pesa nga po alobi o zela na ke no zoela yo tout dans ça la bopo ina no yete oh là là infirmier mususu ayeko ya ayeko le ba wana to komi siko ba 8h 8h à l'élo. Allez, aïe. Oh, maman, kasi télé misa ye wesi yango ke no suba na tule maman. Et ya muto ezomona. Est-ce muto azala ndela hotel? Yesu. Là na yeko tombolela mana monike asa subi na lobi asa subi. Mbala moko siko akanyinga na lobo. Abandi ko benda, ngale abandi ko benda nga. Abandi ko sasiko ba conviction. Fulu bando bima na mundo. Oh Jésus. Là fulu bando bima na mundo. Oh siko kama infirmière wana akei. Oh docteur ya otala ninga komo sala. Ya otala ninga komo sala. Nde docteur wana yeko ko to mama bima biso mo to bile to sala. Bon na bimi eza droit na mama. Na bandi pe ko sambe. Na bimi na libanda na telema ika na osambe. Si après esali ba 30 minutes ba yeko benganga. O famille chaque wapinga bingai atuninga ozayo moko ngabi na zangamo o est-ce que ko benga mudanda kuto on a besoin ya mwana mobali na tule ku kwani o to on a besoin mwana mobali la pesa makila da lobi boye na ningisi mutu la bi c'est pas vrai les razo ba boye mwana na biso moko mbala zoko na yebise bon mwana na biso mo ye abandi ko so na téléphone asali ata 1 heure du temps so na téléphone wana infirmière wana azo solo lati na j'ai compris que il n'y a rien de bon. Maman on a dit c'est bon soyez que soyez makila. Coûte na bengi na ndako kwa bi ba 5 mama makila balabi ata $200 ce que ezali bati akaye to zo ya ko foot. Ba koti ko na l'air abimi ye pe ba convaincre ye ko lobelo o mote. L'air abimi o mama wana za matata minga bi ko lobelo o mote. L'air na ye na telika misu ne. Là il se dit moi la vérité qu'est-ce qui se passe? Oh il n'y a rien balobi to benga no kwa damonga bi non dis-moi la vérité je vais te chiffrer. Madame j'ai compris que c'est fini. Là, c'était vers 8h39. 8h39. Maman, si tu comprends bien, il y a négligence. Négligence, il y a hôpital, il y a docteur, il y a infirmier. C'est ça que moi je me donne. Hôpital, tout le monde là-bas. L'infirmier avec le docteur étranger. Papa! Tout le monde là-bas. Tout le monde là-bas. Il y a un système à commerce au sala. Eh, yes. Bazo sala, commerce. Bazo traité, batouté. Okoko ne siko kosa malade okende kuna okomo liboso babandaki o scanner a ezate e bona bona bilo kwa ndenge wana bazo sala ndenge commerce pour tuer les gens na ba cher na ba ba osala biloko na bino gratuité pe bon limité yango bozo mona soki yaki payable l'homme sinde ko nga nga kufa soki yaki payable to nga to futa mo suivi de gratuité jamais bête suivi il y a une hémorragie interne. Oh là là. Et puis, si on a esika la on dit que nous avons
Oh my God. On dit matin. Pendant la zone ça salive, ngam na zako pangusa ye na munoko. Ngam nazalaki na ye papa. Maman la mi Quand batika ki bazo te meki la cinquantenaire, ba dit cinquantenaire ça ne va pas. Puis les gens remplis de bazo que c'est na kinoise. Président Elomé Azali, artiste presque mieux sur ba komaki. Dès le matin, ba komaki, ba yaki déjà pour assister. Kinoise pe kuna ba beto. Non, ba pe za plein. On a bisoté. Les accords na binoté, les accords na bisoté. Nde yango na ba bino sozo on anda ku yango ko ye. Eza négligence. Na yebisi bino bandeko na nga oyo olanda cassette oyo omona vidéo oyo omona ou bien na Facebook ou bien na internet. Faites très attention. Botika HJ na bino bozo ke lokota. Même ba malade musu bazakuna. Ba maman musu bazo di mabi maman bolo bango na c'est-à-dire ma fan tout vous s'abonner et Radio TV kabina kata YouTube Radio TV ne masolo kala mingi te bo sentir ma date na ngoza na kati wana ba pièce na kati wana vrai l'émission qui TikTok et na kati wana c'est-à-dire merci na ba yanga yo ba soutenir papi makama artiste na bango Mama Tiona, c'est-à-dire Nzuzi Tiona, moi c'est la pemme. Nzuzi Tiona, moi c'est la pemme. C'est-à-dire la petite Kenzo, moi aussi, c'est la base de la radio. Et c'est-à-dire Judith Ekete, qui tourne ma casse, la botanité. C'est-à-dire Mireille. C'est-à-dire Mireille Mango MM. C'est-à-dire que tout makasi baïwanande basoutenaka ngai. C'est-à-dire ba o tout bani bakota basoutenaka ngai bayaka baza bamoko na baza esika mona baye ngai sala ngaja. MM. C'est-à-dire bon s'abonner massivement Radio TV nde masolo. Toliani les soso